Vidéo Nasa et Labino, il est 23h chez moi. Message Nasa Angopo Nabino, c'est juste que Ngonganga ici est Betty. Ngonganga ici est Koki. Je dois partir. Je vois mon esprit de l'autre côté. Pour certains, Nazo rejoindre Bango. Pour les autres, je vais vraiment leur manquer. Je sais que ça va choquer les autres. Mais une chose est sûre, je bénis le Seigneur de m'avoir sauvé. Je bénis le Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Et je crois que moi, je serai maintenant dans la paix. Oui. Je serai dans la paix. Peut-être vidéo Onasali Isaiah. Je ne peux pas dire Yasuka. Mais je pressente. Je dois partir parce que je me vois de l'autre côté. Je me vois dans la gloire. C'est ce qui me pousse à rendre grâce à Dieu de m'avoir sauvé. Oyoki elengi ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Vidéo Nasa et Labino, il est 23h chez moi. Message Nasa Angopo Nabino, c'est juste que Ngonganga ici est Betty. Ngonganga ici est Koki. Je dois partir. Je vois mon esprit de l'autre côté. Pour certains, Nazo rejoindre Bango. Pour les autres, je vais vraiment leur manquer. Je sais que ça va choquer les autres. Mais une chose est sûre, je bénis le Seigneur de m'avoir sauvé. Je bénis le Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Et je crois que moi, je serai maintenant dans la paix. Oui. Je serai dans la paix. Peut-être vidéo Onasali Isaiah. Je ne peux pas dire Yasuka. Mais je pressente. Je dois partir parce que je me vois de l'autre côté. Je me vois dans la gloire. C'est ce qui me pousse à rendre grâce à Dieu de m'avoir sauvé. Daddy Michel. Daddy Michel, aboakela kinga libanga moko en disant na kutu prophète moko na fi moko ba prophétisanga ba pona ba bagoyo na banda kulata. Daddy Michel, je me rappelle le jour où on a même un message. J'étais à la montagne de Manguingue. J'ai prié avec un prophète là, na benga Daddy Michel. Malheureusement, il était en prison. Mouto yamba qui téléphone à Daddy Michel, c'était sa copine au yabanda kubimanaye au moment là. J'avais dit à la fille, maman, naza na posa posona Daddy Michel, la fille abandi ko sa ilanga zuwa, akomaki eza na mbala suka ko benga Daddy Michel, munga mo sa ndemo tona yamna yebisa ke mama na yawa tenga na za mwasa Daddy Michel te. Et na yawa te pona kozala ko benga Daddy Michel bien ko lingana na yo bien non c'est ainsi de l'Éternel. J'avais un message à donner à Daddy Michel, malheureusement, il était en prison et zaki jour au bakangaye. J'avais parlé à la fille, na yebisi ndeko na biso na kotanga ko mona été, on est sur les réseaux. J'ai dit à la fille, maman, nazo mona deux bagues. Nazo mona bague moko eza na mesa boy boy. Na pesa na précision ya bague. La fille m'a dit na moni bague. J'ai dit à la fille, et puis au moment où solo na yo, au lati bilamba tel, ti na sous-vêtement au fi lata. Na précisa ki yango na lobela ye. Na moni Daddy Michel akeko lobakyo, na ba nani na ye oya sala ki ya délivrance. Alobi prophète moko na fi moko ba prophétisa ki ngai et puis nga na komi osa na nzambi fi wana azongi makama mokili. Nga azongi makama mokili. Nazongi na makama mokili te. Kozongi na makama mokili ça veut dire quoi? Comment to kita? Ou bien ba vidéo nazo sala. Ezata ko lobate ke makama non wana za vie privée na nzambi nanga. Et pas na biso baloba na chiluba ki bien ubikini bishimine, bien nyuma kashini chende. J'ai quelque chose de dédié. Donc, nga na lala na lamuka, na lobela yo. Daddy Michel a finga tina tata na ngai.
afingilanga tina mama nanga place mama na biso tina bilamba na kati ya bilamba mama na biso Dadi Michel afingilanga mama na biso na yebisa ye kofinga ngate na mela na yebisa Dadi Michel que je te donne 3 jours Dadi Michel a yebi Dadi Michel a yebisa nga que yo Sarah 3 jours yo pesinga ngambo na peso 3 jours okolukanga na yebisa Dadi Michel que batiaka bakata nga zona nzambe te yo soki oza na kisi ya que eleki nzambe moment là j'étais à la montagne soki oza na kisi ya que oleki nzambe na force Dadi Michel nga na koluka yo mais soki ke nzambe aleki kisa aleki kindoki aleki makambo nyonso yo nde muto koluka yo esili na bosani na kobosana na vande jour moko Dadi Michel abenganga akomenanga message coucou tu vas bien boy boy asiskiza nyonso wana to benga to bandi ko sambela azonga to bandi ko solola boy boy na bandi pese ba prophétie wana to koma ko kutana to solo na kutana na Dadi Michel far na Dadi Michel ne me touche pas na bag wana na maboko si tu veux que je cause avec toi boaka bag na yo na maboko tu m'attends parler ce qui na bakisi nzambe ya lola a pinir ngai na Dadi Michel na ko solola na ote tant que ozaka na bag na wana na maboko na longola baga Dadi Michel na te ye moko ne muto alongola ngo abwaka ngo na makadam na 0R tozaki na matanga tozaki na bato ebele ba chemin mengi ba rond de tous tozaki na bato ebele bato mosusu na fait bata bakomona bango te vu que bato yo nga na tanga na nde bato nga na yebi mais on était nombreux alors na yaka na tali sande ko na biso na biloko apo ekolo bateke eloko nga place nga esalinga pasi eza place ake ndeko na biso mwa swana a prophétiser langa alobelanga pona ba bagwana et puis azonga na mokili nga nazonga na mokili to yo moninga na mokili biso soza na mokili ya nzambe ezaka na kati ezaka libanda te bato mosusu bazokokanisa ke so bafingi nga Dadi Michel nde kokanisa nga monoko to ekosukisa nga alors bobosani ke nga nde nazalaka impoli koleka bino na nde kofinga bato makasa na internet na finga bato makasa na réseaux sociaux donc eya na mafinga moko te oyo bino bobimisa oyo esala nga pasi oyo ekosukisa nga oyo ekanisa nga monoko donc so bofinga nga na mona ezala lokwa neti banyongo ya mafinga oyo na finga bino boyandi korécupere yango eza na mafinga moko te oyo bino bobimisa oyo ekodestabilize ngai eza na matière moko te oyo bino bobimisa oyo ekosilisa nga ekodestabilize nga tant que nga moko no nazwa courage ya ofongola dia monoko ya kotémoigner de dire devant tout le monde qu'est-ce que Dadi Michel je parle de ma vie devant tout le monde na moni eloko moko te oyo bino boya nango bobimisa to bobakisa ya sika oyo ekolengisa nga to ekodestabilize nga par contre nga nde kutu nai naza na makambo so na fongoli monoko na ndi koloba eza na bamabala ya bato mosusu ekopanzana sur les réseaux sociaux eza na badigablo ya bato mosusu ekokufa eza na bato mosusu bokokima bokokangama to mpo boyoka lokwa bakake po bino ntango booloba bato badimie bavolume batya bakaske na matoi mais nga ntango na oloba bato boyokanga moi je parle ete ya bino te nazaka nga moko na bino boza ebele émission moko esalisa bino 50 live vidéo moko esalisa bino 50 000 miniatures nga na ndozela kaka boloba so bosisi koloba na sali susu émission boke ti bokokisa 50 live na ke susu 3e épisode bolobi bosisi na ke susu na sali vidéo bino fo boloba bino fo bosalela nga actualité bino tuna bino bosala diaspora il faut boloba bovandi pena na ndako pelisi live ozolobela nga soko lembi na sali susu émission mosusu bosali susu live te po bino bokanisa nde navandi kimia bongo nde boloba sekazoyoka ngo na activaki nde Exode 14:14 pour votre information eya na eloko moko te na lobi eza na eloko moko te bobimisa bokotia oyo ekokawisa nga ekosilisa nga soki mutakala déjà ya 2022 bozongisi botiango mise à jour je suis toujours là boyebisa nga soko eloni botia apa mutakala po esala nga pelote eloni mpena bino boya nango botie nga navandi mpena boye nalengi par contre nga naza na makambo badossier ezali badossier ya Brazzaville ezali badossier ya mariage ya Lubumbashi 1 2 3 mariage Lubumbashi 1 2 3 ezali badossier ya Kisangani ezali batombo nyonso ya Kisangani na afongola lobimisa badossier poso toke nango sikoyo bongo bino boya besoin ke boye na matière mpe na matière toke nango bongo et puis pour votre information numéro nanga na tiango en public so bokoti na TikTok nanga na page nanga bomwa numéro nanga eza wana esuka na 794 mutu moko tayela bino ba capture moko boye numéro eza numéro nanga te tika ko distraire bino na ba capture moko eza nga tina
bayande na audio parce que nga sur un appel soit audio texto na sur la on a ba intellectuel na ngate na koko supporter te muta comme le texto na ba français moko ya mabe ba français et ça ba tukutu ba eba ta français au koma pamba ba ebité Papa o Moïse Kasongo bolandanga eza partie 1 yaya nzambe azala na mokilo prière na nga na butu pe moi na ndaka koloba Seigneur binisa bango na moi bondoki na butu ebima na mpoasa Daddy Michel afinganga à l'époque bato ba yebaka mo ba histoire ba yebaka na ligne skola ba dako éclaircir bino o eza partie 1 partie 2 ali ti place ke kosuki na fait bino ko makaka partie 2 partie 3 na zana na osala bino ba vidéo Daddy Michel asalaka vidéo na page na ati affiche tata oyo alobi bosela e publicité soko koyemba nzembo yemba soko koloba loba mais soki ba vie ebeti ebele koleka baninga okoganye mutuka ngapeta na yoki bona lobi ah nzambe na meka nanwe peut-être makambo pezaka ya solo nazwa makambo en considération nazalela papo ba publicité botala bakana ba vie ebeta mutu asala vie kolekanga na publicité ya tata oyo azala te na eko réclamer droit nanga na monde bakomo binisanga et puis papa ye moko akomelanga na WhatsApp akomeli ngai sali ma fille après apesi nga se akomeli nga numéro na komeli na WhatsApp na komeli epe a invité nga na église na bandal na kei OK na kendaki kuna papa na yebisi nga lobi ah ma fille nazomona bato bazo sala ba publicité mais yo penda osala mo kitoko et puis na mo lokwa mutoko gagner mutuka ngoe na muna kwa papa on a bien papa so que ezala ngai gloire à Dieu parce que ezaki pe projet na gagner na moni partie de ya histoire na obet la bino ya Daddy Michel na papa o Moïse Kasongo papa o akomela ngai na TikTok sali ma fille atike nge numéro ya WhatsApp na komele pe na WhatsApp abengi nga lobi yaka na église na nga na bandal yaka na église na nga na bandal na kombami na kei église ayambi nga na bureau na ye ayebisi ngai boye ma fille na moni yo mtosali ni ogagner concours oyo parce que bato sala ebele mais yo vraiment on impressionné ngai ngana ese papa ah merci soko tezala ngai nzambe azwa lokumu d'accord apesa ngai $50 ya transport abizwa $50 afuta transport nazwi pe $50 na ye ndako na ye na laksi mama ye ta place na kendaki pasteur na yebisinga boye bandeko na kutu basepela bandi ko sepela asi ah totala nanu ngabite eza ba malokuta te pasteur wala penda ko saka na ite pona so mona à l'époque na ko mona ayaka ko pesa fille moko boye soki un cadeau ya Range Rover na bien mutu kuta zo ka ba cadeau ya Range Rover c'est que après no eloko lokuta te bandeko la bonanda histoire et comme le jour J ataka mozalaka jour ya décembre ba bengisa ba mama veuve ba ko zo ba loso eza jour ya ngoyo na zana ba image to ya wana to zeli jour ba papa na aye akei amati akei sans ko la kabiso ngadi te oya
I swear you never. Saison oyo lisalo bya kutombola kombo na ngai. My God, saison oyo batutu na bango bakolota na likolo. Saison oyo bisika minene ngai na bopanda. Saison oyo nakaja bakonzi yo kokutana na panze. Batuninga question. Au sala cave, nabi oui. Ah! Est-ce que na kosi? Attends l'oka butu mais na ngolo ba na TVT mais je suis franc. À quoi sert na wangana ngana pour na sala? Mais na mo bonzambe. Eh, makamoni za bonzambe te yango mabala ba passer kufa. Moi si wana za normal lokola basi nyonso ana ba sentiment lingi pe aussi ba libele alingi pe aussi ba place boy. Net na science balobi que ce que vous succès libéra moi si et aux longues crise à cancer et ça juridique et c'est le moko médecine est confirmé na lobi yango de ça impoli na ni Oyoki elenge ya Congo.